Mbote lisusu bandeko na ngana bandeko oyanga tokuta kaka ndenge tomesana kokutana biso na bino tanke tokozala na bomoi tokobeta kaka masolo ya mboka. Nous nous battrons pour ces pays mais tokobeta ngo na ba forme nyonso na loba plateau oyo tozwa kango pona koyamba batu nyonso tout place Congola zali et kazali ko émerger ce qui a invité biso tokobeta lisolo na ye. Depuis un certain temps totike la terrain etika la lokola terrain ya bateau bazali ko ternir image ya ba congolais et nous sommes venus avec la campagne contre les anti-valeurs yango tozo bundisa yango na oyo na annoncé bino opération Kanga Muyibi 2018 opération Kanga Muyibi identification kosila le 31 décembre ndenge tolobi na domaine nyonso kosaka batu opération Kanga Muyibi yango bande kolanga tokenda ki Suisse kuna c'était sur invitation ya mokolo Fondation Hope Maman Blandine Maleko Kleber na mobali na ye Messiance babenga kibiso pour na to assister na sortie officielle ya ONG wana ONG Oezali na Kinshasa coexistait déjà na Kinshasa depuis maintenant une année et ba former ba promotion à Liboso et bazo sunga ba femelle bazo sunga au lieu batu ba sengaka l'autonomisation de la fille nde yango opération parce qu'elle a expérience personnelle na ye a invité Kibiso dans Lingi Bolanda comment ça s'était passé dans la salle et puis moi interview mon koto sala kinaye Bolanda la soirée im Kongo wo seit 2,5 Jahren existiert. Zuerst möchte ich mich bedanken bei verschiedenen Leuten, vor allem bei der Kirche, römisch-katholischen Kirche Oberwil, dass wir hier sein dürfen. Stefan Späti hat sich dafür eingesetzt. Merci vielmals. Ce que je fais, c'était ma vie. Une fois, j'étais aussi fille-mère. J'ai une grande fille maintenant et avec un petit-fils. Mais quand j'étais au Congo, j'avais eu la grossesse et puis j'ai arrêté mes études. Je ne pouvais pas continuer les études parce que c'était la honte dans la famille. Et mes parents, ils ne m'ont pas abandonné, mais ils ont dit qu'on va supporter ton enfant, mais toi, non. Parce que tu as fait la honte de la famille. Et j'étais avec mon enfant pendant 2 ans à la maison. Et quand j'ai réfléchi, alors je me suis dit, je ne dois pas m'abandonner comme ça, rester comme ça, je dois faire quelque chose pour moi et pour ma fille. Et j'ai choisi le métier coupe et couture. Pour moi, c'était difficile pour apprendre parce que je n'avais pas de l'argent pour aller. Mais ma maman, elle m'a aidé. Elle a dit non, je ne dois pas te laisser comme ça, je vais te donner l'argent pour que tu pars à l'école pour apprendre la coupe et couture. Et j'ai appris ça. Pour moi, c'était vraiment trop difficile pour aller parce que je faisais 2 heures à pied, aller 2 heures retour. Et au Congo, il faisait trop chaud. Et quand tu arrives là, parfois tu n'as pas l'argent pour payer l'école, on va te chasser. Et je rentre encore à pied. Et je ne suis pas laissée, je me suis battue, j'ai dit non, je dois faire quelque chose. Je dois pas me laisser comme ça. Je continuais jusqu'à ce que j'ai eu mon, pas diplôme, mais le brevet. Et puis je fais les apprentissages. Et quand je suis allée au Congo, j'ai retourné au Congo, j'ai vu beaucoup de femmes, de jeunes filles avec les enfants. Et moi j'ai dit non, je dois quand même faire quelque chose pour eux. Parce que si tu pars au Congo, tu peux, avec la situation de mon pays, je crois que tout le monde ici, c'est vraiment pénible. Mais moi j'avais dit, je dois travailler comme une femme de ménage pour aider les autres. Je crois qu'il y a Caroline que je travaille chez elle, il y a Marguerite que j'aime beaucoup, Caroline que j'aime beaucoup, que je travaille chez elle, ils sont très gentils avec moi. Et là je me bats pour payer le professeur au Congo et puis pour financer le
pour financer l'école là au Congo. Et je fais ça avec mon cœur et puis la participation de mon grand héros. Il me soutient toujours. Il est mon meilleur ami et puis il me donne. Parfois je suis fatiguée et parfois avec des choses ça me fatigue, ça me donne la peur, mais il m'encourage toujours, il dit non, tu vas arriver, Blandine. Mets-toi debout, tu vas arriver. Et je l'encourage et je dis devant les gens, merci beaucoup mon mari. Bientôt on va voir le travail qu'ils ont fait. Aujourd'hui, il y a des filles qui se débrouillent parce que dès qu'ils ont fini, on a donné les machines gratuites pour aller aussi se débrouiller avec les enfants. Et ils sont capables aujourd'hui à coudre, c'est ma fierté. Ce que je peux donner à mon pays, c'est ça. Parce que si tu pars là-bas, tu donnes l'argent, on n'a pas l'argent. Mais quand on fait quelque chose comme ça, et dès qu'ils vont apprendre, ils vont arriver de se débrouiller. Et je dis merci encore à vous tous. C'est ça que je voulais partager avec vous. C'est mon expérience à moi. C'est ma vie. Alors je partageais ça avec les filles mères qui sont au Congo chez moi. C'est ça. Ok, je pense. Alors, on donne le mot à Papa Eliezer, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Bonsoir. On m'appelle Eliezer Tamboué. Je suis beaucoup plus connu au nom d'Endeko Eliezer. On m'appelle Moana Mkololipo. Je suis journaliste. On m'a présenté. Je ne sais pas s'il faut... Oui. Merci. Ich muss versuchen. Mit dem Deutsch ist es nicht einfach. Meine Fehler müssen Sie nicht rechnen. Bitte. Sei es. Voilà, je suis témoin de cette œuvre qu'on vous a présentée ce soir. Ich bin Zeuge für was alle Themen, wo Frau heute präsentiert. J'ai rencontré Maman Blandine qui m'a contacté avant d'arriver au pays pour cette œuvre. Mama Blandine hat mir Kontakt aufgenommen für alles, was sie macht. Elle s'est décidée d'encadrer les filles mères. Sie hat entschieden, dass sie kann mit jungen Mädchen unterstützen. Si d'autres filles mères sont là à cause des mensonges des hommes, wenn die Mädchen oder junge Frauen sterben nur für ihre Lügner, für ihre Männer. mais il y a d'autres filles à cause de la misère qui deviennent filles mères, à l'âge même de 14-15 ans. Aber es gibt noch paar, die sterben nur wegen Unglück und so, in 14 und so Jahren. Parce que si vous ne savez pas, au Congo, le matin, pendant que vous prenez le petit déjeuner, on vous dit, eh ben, il y a de l'eau, du thé, mais vous devez vous débrouiller pour trouver le pain. Es ist so im Kongo, es gibt eine wahre Realität, dass manchmal am Morgen es gibt kein Frühstück für ein paar Leute. Es ist geteilt, weil Leute sind arm. Alors là, l'enfant, quel que soit son âge, doit chercher comment avoir 200 francs, 100 francs pour avoir un pain. Voilà comment les filles se laissent prendre par des hommes qui ne leur donnent pas grand-chose. 1000 francs congolais. Sie müssen sich verkaufen zum Essen. Das ist nicht mehr als eine Franke, weil es ist schwierig zum Leben. Alors c'est ainsi qu'au Congo, nous avons plein de filles mères qui sont devenues mères, pas par leur bonne volonté, mais à cause de la misère et manquent quoi faire. Es gibt so viele Mädchen und junge Frauen, Mädchen, die sie haben Kinder bekommen wegen Unglück. Sie müssen kämpfen zum Überleben. Comme il y a un adage français qui dit, si tu me donnes un poisson, je mangerai une seule fois ou un jour, mais si tu m'apprends à pêcher, je vivrai tous les jours. Deswegen, das ist auch schwierig zu erzählen, aber ich versuche mal zu erklären. Deswegen es ist so, es ist besser, dass man dir zeigt, wie kannst du suchen, schaffen zum Leben, als dass jemand dir direkt ein bisschen Hand gibt. Oui, voilà. C'est comme ça que Maman Blandine s'est engagée à apprendre aux filles d'être autonomes.
l'autonomisation de Female. Voilà. Deswegen Mama Blandin hat diese Richtung genommen, dass die Mädchen soll selber versuchen zu überleben. Das nicht mit jemandem zu erwarten, sie müssen kämpfen um sein Leben. Je suis témoin de l'inauguration de cette œuvre au Congo. Ich bin Zeuge für Anfang für diese Arbeit, wo Mama Blandin macht. Je suis témoin de la remise des brevets des machines gratuitement aux étudiants, aux lauréats. Er ist Zeuge, hat alles gesehen, alle Material, wo sie haben geschenkt. Bien que Maman Blandin est égoïste, et pendant qu'on réclame la parité là, elle ne s'occupe que des femelles. Nous avons aussi des garçons pères. Hein. Sie haben noch nicht über Männer, Junge gedacht. Aber das kommt vielleicht. Voilà, je pense que si vous suivez ces cris de détresse et que vous l'assistez, vous allez sauver beaucoup plus au Congo. Und ich denke, wenn Sie das verstehen und hören und kapieren, Sie können diese Mama Blandin und was sie macht unterstützen. Es wäre eine gute Idee. Voilà ce qui nous a déplacés de l'Afrique. Merci vous. Et je pense que nous n'avons que quelques jours et nous allons regagner, attendre encore son arrivée pour assister ces filles qui sont en train de souffrir. Deswegen sind wir von Afrika nach hier angereist und wir warten, dass bis Mama Blandin nach Afrika kommt, uns zu besuchen. Mais avant de quitter, je vais quand même vous apprendre un mot de Lingala si vous voulez. Bevor ich weggehe, ich muss Ihnen auch ein paar Wörter auf Lingala sagen. Est-ce que vous pouvez dire Mbote? Können Sie Mbote sagen? Mbote, seulement Mbote. Nur Mbote. Können Sie Mbote sagen, bitte? Je n'ai pas entendu. Mbote. Danke schön.
Je dois dire merci à mes séances. Merci à maman Blandine. Merci aussi à les Congolais. Il y a Bal, il y a Milouz. Oh, il y a qui honoré de Konabango, moi aussi. Il fallait être présent. Parce qu'ils ont des Konabines. Il va sentir que Azaka Yemon Kondegen de Konanga, Richard Mpangi, alors Bakananga comme d'habitude. Botika ko généraliser. Oh, ba Congolais bazaka mitema mabe parce que ngana mutema mabe te. Eh ba Congolais bazaka ba mibi ngana muyibite. Ba Congolais bazaka bo ko généraliser. Ba Congolais balingana kate, mais ba Congolais ba quand même pour assister pour encourager de Konabango. Ceux qui ont tali ce sont les gens qui va se fréquenter à kate, mais bazaka na poto ceux qui ont moni mutoyer avant de lio, c'est que alingio pambate mutunyo swazana occupation na ye. Na simanango bande konangai. Nous sommes allés quelque part. Bisika tokendali kosala émission na maman Blandi. Na lingi bolanda avant que na sala commentaire ya sou. Voilà bande ko Blandi ndenge tomesana kokutana biso na bino awa tozali na kati ya Suisse bisika toyaki certainement sur invitation ya maman Blandine mais tobeti moi tour moko likolo pour ko visiter parce que tango toyaka ba bisika toyaka observer toute la compétence, la qualité, la potentialité ya mboka nyonso tu yango tozali awa na kati ya téléphérique oyo ezali komatisa biso ngomba neige ezali loko moko ezalaka naturel mais bango bakomisa yango eloko moko boya koexploiter nde bato bakosala mwa tour. Maman Blandine mbote mbote papa Eliezer awa tozali na Adelboden eza na ba montagne ya Suisse. Ouais. Awa nde bato ebele baya ko visiter bayaka awa. Ouais, awa bato bayaka awa mingi pona kosala ski nde bayaka ko visiter pe ba ko visiter ndenge ba Suisse batonga mboka na bango et puis kosala ski. Awa tovandi toza na kati ya nini? Awa toza na kati ya téléphérique oyo ezomatisa biso na ba na ngomba place ba piste à ski ezalaka. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je crois que ceux qui t'ont commis na ngomba bongo to beti masolo ya soirée na yo to ko koyeba yo moko d'abord au soto évaluer ndenge nini omoni ngo ndenge nini ainsi de suite. D'accord, merci beaucoup. Merci. Tozali ko continuer tozana kati ya téléphérique. On est fongwa qui kanisa qui to kita alors que ce tozo continuer na nous. Tokendena plus loin. Voilà, Yangwana, c'est une émission que je fais quand même avec joie parce que Nazo Salango, au moment où Libération Ndeko Nangai, Daniel Saf et Otaki qui intervenir, et je suis très content. Il y a Elokowana et espérons, ma crainte est par rapport à la santé, parce que santé est-ce que abîmé ma lame, est-ce que abîmé ma baie, ainsi de suite. Merci, Tozo Matanan. Voilà, maman Blandine, Tozaka bisika moko moko wana to changer mboka. Ouais, Tozaka bisika moko moko mais tomati siko na ngomba vraiment ezana moi likolo makasi par rapport à na sende ki tozalaki. Ouais. Ok, nalingi avant de continuer makambo surtout évaluer na nous soirée na yo oyo obengela kibiso omoni ango ile kinenge nini réussite échec est-ce que salima kinenge ozaki kozela to et les cas kibisi kozalaki kozelela to ekiti. Bon, et pas l'angeza réussite pour ndenge to bengisaki quand même batu o tozalaki na bango posa. Bayaki na lobeza réussite. Ok. Ouais. Oui, si maya kosala nango parce que namona ki osalika discours na ki osali appel de fonte comment ça va se passer au bengela ki bango nini concrètement? Bon, kosala appel de fonds eza moi pasi mais ndenge na lobaki mutu nyonso akozala toucher ako participer pe na ndenge na lobelaki. Ouais. Oui, par rapport à projet évolution nango na Kinshasa na batu ozana bango. Si ma ya première promotion batu bamati effectivement alors
comment vous comptez réunir les moyens pour faire face à ça? Bon, na ndeto sala qui première promotion, batu na deuxième bamati et belé, to komi kutu na difficulté pour bana msusu bazotanga libanda. Côté financement et comme il peut moi mon boulot pour il faut vraiment to bato améliorer un peu conditions ya bana wana pour bana bako vanda libanda ndengwana te na ba moya ya Kinshasa tozo bundana to yeba ndenge ni to ko améliorer conditions wana mais ça moi difficile pour le moment. OK, lelo na Kinshasa uzana bana boni ozali ko encadrer. Liboso zaki 40, mais pour le moment tu commis 55, au moins 15 baba qui sami. Ouais. Bah au pesa ki ba machine, est-ce que vous en suite na bango bas évoluer bien, est-ce que il y a quand même une collaboration entre ONG na ba o ba bénéficiaire qui ba machine? Bon, suivi eza moi pas si lokola na za awa, mais chaque fois nazo tuna ce qui évolution zo kende bien, mais rapport bazo pesanga ezo kende bien. Mais na cause ala vraiment 100% sur nango te po ngamoko na za sur le terrain te po na ko suivre pe ko tala so qui baza capable ya ko se prendre surtout en charge na ndenge moko esengeli po na za sur place te na ko lobate ki eza sur po na za sur place te. Est-ce que ba o pesa ki o kabela ki ba machine à coudre bazana en contact na yo te ko benga par exemple bonjour maman likambo toza bien et wana ezate? Non, ezate. Bon, ezape na koloba ezate po baza mingi baza numéro de téléphone na ngai te. Mais mingi o baza pembeni ya ndaku ya école. En tout cas bazolo bananga qui ça va. Ouais. Ouais. Voilà, bazolo banayo ça va. Na kati ya manifestation to mona ki o présenter biso batu et pas iwapi o salaka. Ouais. Donc on dit au sali yango na lifuti na yo ya musala osalaka awa na poto nde yango sali nango yo moko d'abord sponsor wa liboso to au sali yango sur base ya soutien moko boyoza ki avant wana banda libandeli ti sikonde nazo continuer ezaka ka effort personnel nazui un frère ya mutute na présenta ki bino place batu o na sala ke pa na bango. Même bango bazo compter ko sunga po ba moni siko fruit ya musala wana maintenant nazui li sungi mon côté ezakara musalo nazo sala yango nde nazo financer yango. Ouais. L'unique soutien aux anango pe mobile na yo parce que wana lobaki yango na salle bien que ouais l'unique soutien na zanango eza mobile nanga. Ouais, ye mutazo sunganga na moi financement. Ouais, c'est ça. OK, andi mape ndenge na bino ya africain parce que elle moko pose vraiment problème hein. Bon, azana motema ya kusunga bato. Nde andimango. Po sikoyo mama Blandine na lingina sukisa na yo awa par rapport ya nini. Ba onje omoni biso na Kinshasa, biso na Congo tozaka na ba makambu moko boy soki ebandi. Soki za babara biso nyonso to mibwaki na babara. Soki za église to mibwaki. Ce qui va parti politique, les lois ont des obota matongo midi poka. Nini nozo compter que ça la face par rapport à Likamboin. Bon, ngai pe nazo se poser ba question wana pona nenge ezobota. Est-ce que tozo sala ngo pona profit to pona kosunga bato? Mais pona nga eza pona profiter. Poso yi pona profit na loba ngo mikonyo so menali na ko tika ngo. Mais eza pona ko aider ba ninga baso bazana Kinshasa po ba koka ko s'en sortir et puis ko zala basi moko bazala pe utile na société yango nazo salango na profit mon côté. Moi message muke na bandeko o bazala na poto ba ko landa yo parce que er moko to zaba spécialiste ya komikumisa ngai nazana 40 ans na poto ngai nazana 60 ans na poto ainsi de suite. Moi message nini okoki ko pesa na bandeko bazala na poto pona makambu oyo ko sala et message nini pe ko pesa na Kinshasa parce que Kinshasa pe mutu nyonso donc Congo mobimba baza na posa baya na poto c'est comme si okomi na poto komi na lola pas ces ali souté message na obanana ko pesa na biso bato to vandi na poto
muto aza capable ya kosunga bato asunga mais akende te na esprit moko ke nazosala ngo mpona profiter wana okatana na nzela pota mosusu oko ozwi na o bato akosunga yo te ekatana eza facile te koluka bato oyo bakosunga yo po biso bakongolais tobebisa déjà. Alors il faut que yaka na esprit wana tozoya nango ya sacrifice ki nazo aider soko zeli pona kosunga yo en tout cas ozala désespéré pe message on a repesa na bato ya Kinshasa pardon na oloba na bango ndengi ebele nazo mona bato bazo kufa koya na poto na esprit que poto eza paradis. Parfois ça me fait mal ozotala ngo na télévision ko bandana na ba famille na biso okotia mutu na espoir okoyebisa ete nini ezba réalité nini ezala na poto to bomba kananu ba makambo na tango tozokita na Kinshasa ndenge toyelaka biso moko na toza ba responsable ya bandeko bazokufa na ba mai po tango tokenda na Kinshasa wana tozokende komilakisa ke poto eza facile fallait koloba poto eza facile te eza vraiment facile te eza facilité pour nako bimisa mutu to bomba kango ngana yebi ndeko moko pardon je m'excuse aloba na ngabo eblandi aozo kende Kinshasa ko kende ko bimisa makambo eleka na poto te il faut bomba ngo na tunie pourquoi autant to kende Kinshasa ba mona biso ka toza danger ngabite ngai na ko kende ko loba ba vérité oyo to vivra kango la poto ko kende ko kosaka baninga te muta ko zala na musala na ye ya bien azo sala azo gagner mbongo na ye ya bien okomona mutu wana atiki musala aye na poto ango pe pona ko bimisa mutu ezalaka mukolo moko te mukolo mibale te elo na oyebisa ka bandeko na ngai ya Kinshasa bala na biso soko oza bien na Afrique to boite tozo kima Afrique na biso pona pasi o vanda kuna mwana mwasa tamsu osilisi classe misale ezate ba para baza na mbongo te alors biso nyos tozo rêver koya na poto et puis poto ngo etonda ba réalité mais soko oza na o bien o moni ki oza bien oko vanda no na Kinshasa oye kotambola na yo ozongi ba pesi yo visa na yo ozongi otali ozongi olea koya kotamsu kolekisa mikolo na yo ya pamba ana 15 ans ya kozela mikanda 15 ans ya kozela mikanda mingi bakoloba pona nini mais ba réalité eza yango wana elo na ko pesa conseil tala batu ndenge bazokufa tala na Libye lelo mutu nyosa komi kolobela Libye mutu nyosa komi kolobela pasio ya Libye bandeko na biso ya mibali bazo maltraiter bango na Libye likola koya na poto même ya basi bazo violer bango bana bazo botama batata bazate ezaka baski oyo tozotana nde bato mutu amoni boye mutu akomona boye kende nanu namona neige ezalaka ouais c'est ça tango komona bolobi kaka kena yana kende ko OK na futa nyongo ya misu mais tango koya omoni ba réalité wana omona ngo eza ndenge mususu biso pe to bandolo bato futa ba nyongo ya misu tango na ya awa na poto na lela mais quand même na poto yo ko beta lisolo wana te komi quand même prêtre na kin makambozo sala lelo na kin soki oya kate ko kaki ko sala oui na boya ngote papa les airs na boya ngote mais ce qui peut oyer il faut na vision oyer ka te vision ya ba forme vision ba forme te obiso tozo sa les vision ba forme te ngala za na forme te forme na Richard azola kisaka ke maboko ezoka ukaye déjà il faut to kata po malili oyo OK bon elo na moni na tie déjà bagan d'accord en pleine émission bona yoka ki déjà ezo yindela ngai na maboko OK elo na ko yebisa ka bandeko na biso na ko soki na lobi na pekisa batu baya na poto na bakoloba égoïste pourquoi mutema mabe na ko pekisa te melo na kosenga ka tango zoya na poto tiaka ngona mutu na yo eza paradis te mbongo akolokota eza te eza mbongo akolokota te papa musala to sala kata mususu tala hiver oyo neige oyo okobima na -7 ozoke na musala okola mukana tongo lobi na tikaki bino na kende musala samedi nazo sala eza na tante ozo sala na Congo ceux qui ozaki stable te okoma pe stable awa te oui c'est ça
Et puis qu'on rêve koye la makambu ya forme, la République a besoin ya oye au copier le comment qu'on a poto, oye au sali ou engager pe batu, au sungi pe batu. Oui, nde yango tozo copier, toya na yaki awate pona ko sala ba forme non. Nga na ye na copier na kende ko sako na Kinshasa pona engager batu. Pour le moment, muto nazo engager professeur azana famille. O nga nazo futa ye, azo vivre na famille na ye. Eza malamu soki to bakisi batu ekozala malamu. Bandeko oya kozwata mutu afuti ba afuti okuna ye afuti. Moi chômage ekolongwa. Merci beaucoup maman Blandine, merci aussi bandeko Blandine Bandi, il fallait que tout ça la moi entretien wana. On a besoin mona bana maina ba petit amike bazo salaski eza makambu na bango na mboka na bango pe wa mesana parce que biso soki o meki wana ko ya ko buka na lokolo. Voilà, tomataki awa to préféra ki ko ya ko salila interview oyo awa likolo ya bangomba ya kotalisa bato ke quel que soit bisika nzamba tabino bokoti ko exploiter yango, c'est ça aussi la capacité ya bato. Congo toko transformer yango soki tozana volonté to encourager bato kokota na ONG pona koluka konginda parce que okatana. Est-ce que ozaka même na bato zana bango reconnaissant par rapport ya musala oyo à part mobile na yo nazo talisa bino ka degré à bolingo azana ngo pona ba africain, c'est ça. Ouais. Et puis na ko remercier mingi équipe mobimba o ezo soutenir nga na Kinshasa. Pour na Kinshasa mingi baloba bato a sérieux bazate. Même quand même ko trouver bato oyo ya sérieux o bazo travailler na yo zola la calme eza malamu. Nazo pesa merci mingi na ma petite Lydie. Oyo aza secrétaire azo gérer tout. Kuna na Kinshasa azo sala ngo kitoko na professeur azo la kisabana na bolingo nyoso. Awa na poto na kobandana ko pesa merci na bandeko pe bazo soutenir biso na ba idée et puis ko pesa merci mingi na leki na nga motema la linga ka mingi Petronel mama Jonathan na États-Unis ya tika kangai amona kingate ngana lingyo bwaka ye te parce que nazaki na États-Unis amona kingate te bozala kingate bozala musika yo ozaki na état mususu ye pas zaki na état mususu. Oui, c'est ça na pesi bambote belé na linga ka mingi ye moko ayebi na mama na ngai et puis na papa Freddy na moi sina e Mike na pesi bango mbote mingi pomba la sima lobaki papa pasteur. Oui, papa pasteur, oui, papa Freddy na maman Mike na famille mobile. Papa Freddy na Kapila. Kapilou. Kapilou. Ouais, Freddy Kapilou, grand frère nanga propre. Na pesi bambote belé. Merci pe poye aza vice na hop na moi sina e Mike na bana nyoso. En tout cas, merci beaucoup. Na pesi bino bambote ya mingi. Na kanisa ko pesa ngape mbote. Oh. Nga obosaninga. Poto za pembe di papa Eliezer. Wana na ko lobate mais etika na motema. En tout cas, ko déplacer ko tika surtout ezaki les 30. Olinga ko za na Kinshasa. Mais otika ki yango oye pour na invitation wana. Elo na olobaka merci beaucoup pe courage na musala ozo sala. Vraiment merci mingi. Merci. Na sengi sou merci pe a mobile nanga. Ouais, na sengi lié merci. Ouais. Et en tout cas et toucher biso. Mobile yango yeba kalingala. Ako yana no mamuke ha. Mobile yango batu bazomona ete. S'il vous plaît. Moye wat. Mbote. Mbote. Ah, yobe oloba lingala. Moke. Voilà, et un petit mot, si vous avez un petit mot à ajouter sur ce que maman Blandine venait de dire. Bon, moi je suis très fier de son travail qu'elle fait. Si je peux l'aider avec... ouais, j'aime de l'aider si je peux. Ouais, c'est ça. Je suis très fier de cet effort qu'elle fait là. Ouais. C'est pas une charge de plus et vous ne regrettez pas d'avoir épousé une Africaine parce qu'elle a plein de charges derrière elle. Non, ça fait rien. Moi, c'est même une richesse d'être avec une personne qui vient de notre culture. Moi, j'aime beaucoup, oui. On apprend toujours quelque chose.
Ouais. Vous n'avez pas un problème avec votre famille parce que des fois, que vous êtes allé épouser une Africaine? Pourquoi? Non, on n'a pas assez de problème, non. On est toutes ouvertes. Non, pas de problème. Merci Hans. De rien. Voilà, Bandeko Balandi. Oyebi ke makambu masolo ya ke kolobisa baba. Yango toke kolobisa salobagara été, mais il est obligé de parler parce que pona ola kisa ndenge nazali ko soutenir molongani nae parce que le mariage c'est aussi ça, la complémentarité kosungana oyezangi koto yo abakisi ainsi de suite. C'est le temps ya ko éviter ba polémique. Ils attendent ya ko sala quelque chose. Pour mukolo moko to kutunana. Yo kenda poto sala nini pona ekolo na yo. Merci. To monani. Merci na yo Riste Tempête. Vous avez tozana micro ya EDTV. Chaque fois que je suis en Europe, na lobaka que na ke kopikola ye na zongisi azali na Kinshasa to ye na ye. Batu balobi bakimi le 30 basali boy kaka bino wana bolobaka tozaba kolabo. Kaka bino wana toza batu ya aner. Kaka bino wana oto kimi le 30 lisusu. Mais to tikela ki bino pe bosala quelque chose était. Merci à toi Riste Tempête. Merci pour la disponibilité nayo. Na bosanité Damien Tombi. Ceux qui na Canada, ceux qui wapi na zomo na été Dr Kankonda. Ya koma kokende Kinshasa sans que tokutana. Merci na bino nyo surtout bolanda kabiso. Tokutani na mbalasim. Voilà. Qu'est-ce qui manque à la République? Mon avantage, il sait capitaliser nous sommes à disposition. Yango moni pe bande konangai o bakendaka. O bazana libanda ya mboka. Ba o bazana Europe, ba o bazana États-Unis, ba o bazana Afrique, ba o bazana Asie. Bango nyonso, ba o bazana Océanie. Bango nyonso soki mutu akei akotala nini bakosala. Yango makanisi bayakana. Certainement qu'il y a un groupe d'individus qui ne change pas, qui refuse l'intégration, qui ne change pas Arabi, qui ne change pas. Même les lots, ceux qui n'ont pas koki akeba zonga, au komonaka akozonga kandenga kendaka. Il est le même. Oye libisoni, oh moni oyo, oyo ezaka samoto, oyo ezaka. Non mais attendez, mais kasamoto ezaka somba kango ceux qui osana possibilité. Qu'est-ce que vous nous amenez? Félicitations Maman Blandine encore une fois de plus. Mais nous sommes dans Nazaki Kotala, Nazotala Bangomba. Nazotala comment on a exploité. Parce que tant qu'on a Nazakuna Nazomona Matadi. Yangona Lobaka Nabino tant on a Kenda vous pertal. Et pas de Konanga Desre. Natala. Tango nazomona Bangomba wana, nazotala Bukavu. Nalobi nous pouvons exploiter comme ça. Ba capitaliser tala nombre ya batu bazana ngomba. Ata soki bakeko sky, mais soki otali nyos bazali ko exploiter. Na pesa bino exemple aw. Soki bozui mwana mobali oyo, Didier Mbenga, quand il m'a parlé quand j'étais aux États-Unis, azo relatenga. Moulaïna yewana bazaki kokima yeo kisasa. On se moque de tout. On ne sait pas capitaliser. Moi non Stromae. Ce qui a bota maka awa na Congo awa. Mais le toseka kakingo na yewana tongo midipo. Maintenant la munene. Ce qui osa munene a ko exploiter ki munene na yewana pesa en valeur. Ce qui osa mukuse a ko exploiter ki mukuse na yewana. Pepe Kale. La sala yango. Mais biso ezala bangomba na biso on ne sait pas exploiter. Ezala sokinin on ne sait pas exploiter. Nyonso biso toyebi ko exploiter ta eloko moko te. Même ressources humaines toyebi ko exploiter te. Tozaka le Congo c'est un pays riche. Mais qu'est-ce que nous faisons? Baya balalisa biso bisika ba minerango ezali okokuta option ezaka pédagogie littéraire et là comme mon côté ceux qui veulent l'université à la université za droit et za sciences politiques et za français linguistique c'est tout au coquin na français linguistique na droit wapi na sciences politiques wapi ba minerai yango yo et za minerai za richesse ceux qui boyebi ko exploiter yango. Merci na Maman Blandine parce que ça là qui yango na nko na mobile na Hans pour que to kende kotal
mobali na ye aza Suisse. Hans asalaki que tokende total comment on exploite parce que moi mobali wana si ya tamboli ake tango azoke mwanda koluka bazolu allez pesa mikanda on y paie 1000 francs si boye tomataki ngomba ti boye tozongaki na monaki place te bakosenga yo mbongo quel que soit couleur foncée. Merci à vous et j'accompagnerai tout Congolais. Oyo akosala une action. J'accompagnerai. Merci Maman Blandi. Merci Nabino tout ba Congolais boko ça la fierté ya mboka bisika bozali. Bossala encore beaucoup plus d'efforts parce que un jour boko servir mboka Nabino. Botika la brancher. Merci.